Branché du côté du pasteur Blanchard Ndiedi Keloko. Avec lui, nous allons essayer de parler de son église, de sa vie, de sa vision qu'il a reçue de l'Éternel. On va essayer aussi d'entamer quelques points qui détruisent les églises d'aujourd'hui. On va essayer aussi de parler de ça avec lui, avec le pasteur Blanchard. J'ai dit bonjour pasteur. Bonjour, maman journaliste. Boni. Oui, nous sommes bien en Golo Nzambe. On a présenté Mabé, na situé pour l'église Mabé et Koko bandi la présentation. Non, na Kolanda yo, on présentait très bien, en fait, mais bon, swing à Rosa de moi, en fait, bon. On rappelle quoi. Oui, donc, dit que l'eau, quand nous merci, au monde qui m'a gagné. Ok, donc, église, c'est en Njili, na quartier 13, précisément na Babala Kanza, numéro 60. Donc, l'église na Babala Kanza, numéro 60, quartier 13, commune de Njili. Na Tchangwa, na fila Kinshasa. Merci beaucoup. Batu baebi balandamso de partout. Baebi kebe mission namso mingi zalara na ville à Kinshasa dans la République démocratique du Congo précisément. Awa tuza na kati ya Kinshasa. To le bela pasteur Blanchard le lobo bengo pasteur. J'espère que avant comme pasteur ozakina nos frères. Okobe tebso li solango ndeni okoma ki pasteur. Merci. Oui. Nazalaka frère quand on lobby. Nalaka voix même choriste na chorale Les Anges à l'époque. J'étais aussi intercesseur. Oui, nazalaka intercesseur. Nazalaki na tata na ngai ya Molimo tika Molimo na ye epe manakimia pasteur Kodia Kilufwemina pour naza mwana protestant. Oui, na KDC ngapila donc kunande na Saint Makolonaye donc nazalaka choriste nalaki de na lobby intercesseur payer ne mutayaka kotela biso maboko pour être tout comme le sous évangéliste. C'est bien que ça qui appelle pour y avoir maboko à mon avis quand même appelle et pas une moine derrière hôtel la biso maboko to comme évangéliste mon Dieu ça va aller passer mais nga je crois que mon nyonso to kola na ye ata tant na zotanga na koma kana no pasteur te menga esika nyonso na tangi na kanti ba collègue o na tanga na bango ba ko témoigner bisika nyonso bazali na bamboka nyonso bazali ata na Congo ata ba o bazana exemple na Amérique ba o bazana Europe bazana Angola ba ko témoigner donc nga bisika nyonso na tangi bano benga na zana pasteur te bano benga pasteur ndeko za kwa pasteur no izala wando sala hypocrisie non yeba pété et l'oroni va n'être remarqué pour pas bien engager pasteur n'ando ba pété pour bon nazaki timide wando ngosona batute wando sambela mingi ezaki yo pose la kana moni ngana tuni pas obike wando bengo pasteur ça veut dire que ozaki moi timide koki mabasi kozazala po ngana ipe collègue nanga moko soka ndanga ndo ki mabasi bando benge pasteur c'est que yo pesa no bon, quelque chose comme ça, mais mi ça qui peut mamsoko exhortaka baninga tana kata classe mon arena l'esprit wana ya ko exhorta baninga moi kama muninga ingasa kama tete usano te ko sabie te ko donc j'étais comme ça mon baninga ba sona na kata classe ate apa ndo sona de blo mo anengwana tu vois donc na kola ki mingi nde na vie ya ndengwa pe à part dans l'école attendez za mamsusu baninga nga mutu ako yebso ke nga to kola na yetu ndoke melani diama o mona yetu ça peut cool malemba tana Congo o mona yetu donc camarade moi yebso ke nga to ndoke melani diama tawo za yimo mutu o to tikala o melani cigarette azati o to ndoke boke na ye mwani ponde na abona na mabete na yeba o to goma sanga na yeba ngote ete bana botama na tiana ngome na yebi pe guna ngote za ndeni siko ya una zoba na yebite donc ata camarade moko ko ote mona ba ke ngato ndoke melani moko azati donc na tikala ko yeba kuwana te et voilà un peu n'engemo ba le passer dans les cas botobo ite mamsusu nde côté ya kolinga
côté ya kolingande na so Somo. te somo te côté ndakutu kwa basi eloko te wana ndo kosi nzamba obeta yo keba eza au moins de na église to bana ko sama na so ba que na lingaka ser moko vous comprenez tous les évangélistes, même tous les évangélistes, tous les 4 ou 5 comme ça. Et alors ça que bon baninga mususu ba proposer, alinga pe monika na lo bango za lo nga pe na proposer ka. Vous comprenez? Et ça rende mwana mais tamo bone mbona osu ba neni ndeni. Pour yé bala lelo. Donc na comprendre que donc on est ça non ngaka. Merci beaucoup, Pasteur Blanchard. Merci à toi qui est en train de me suivre à partir de l'Angola, Simon. Layoua, moi, Maman Chako, merci à toi. Aguilema Mbouboula Mwekoufa Kate, à partir de l'Angola, merci à toi aussi. Tu as l'habitude de nous suivre aussi. Pasteur Blanchard, vision et à la cité des vainqueurs, Isalani. Merci, maman journaliste. Vision et la cité de vainqueurs. Nakanti, et ça en 1990, de Nzambe, on a évangile, on a intercesseur, tout ça on a prié, et après on a prié, on a lali. De la sorte Nzambe a fait un passage au Apocalypse chapitre 2 verset 7. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Tant on a un passage wana na tongo na lamuki boye na suis Bible na bandi ko tanga bona moni basolo bana makambo ya ba vainqueur tout ça. Et bien aussi ngolo bana ngolo bana laisse tomber. Na tiki na ngai elanda na ngai ndeti na loti lelo lobi nango na yeko lota lisusu na zui Apocalypse chapitre 3 verset 21 à 22. Et kolanda na lisusu butu mususu na yeko zo Apocalypse chapitre 2 verset 26. Et oyesuki saki de yeko za l'Apocalypse chapitre 3 verset 5 à 6. Donc nous sommes nzamba zo bakaka pona balo. Pour azoloba à celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Zambé, ton attengi papa, na eko kota sikoyo, ba prière, ma bonne de quoi? Non, kena ma bonne ngenge, na kota kaka retraite na église, sika na salaki, mais ezaki na chambrette moko to mana o kota la retraite, na kota ka to retraite. Kota on na muninga na ngamuko Alex Bangwaza na Luanda azape pasteur yebe ça comme pasteur à l'époque bisonio surtout arabe bisonio les arabe évangéliste nde sukoyo nzambe ayaki ko pesi lo balanga penza clairement vision oyo do a fait sur le vainqueur donc nzamba arabi qui na pesio mukumba obongise langai cité ya balongi zama lo epsanga lobi nakoya yesu azoba nakozonga nakoya ngozona ngaba mukona ozonga yebante na ozonga mena ozona n'importe qui te na ozonga ba vainqueur vainqueur nde ba okaba za église bana ba vainqueur ngane nzamba lo bana ngai abi nakoya kozwa ba vainqueur ngape tout le ngabe pas Seigneur okoya kozwa ba vainqueur. Et les autres, tant que nous reçoit n'importe qui, nakoya kozwaka balongi, pour nazolo baboye, na yebisa ibino na kei na keko bongisa sika, nakozonga nakoya kokamata bino. Tant na lobi na lobaki nakoya kokamata bino na lobaki yango, na lobaki anengwana. Mais précision yango yo, ne nakoya kozwa, nakoya kozwaka ba vainqueur. Et on a peu sur Mukumba préparé pour n'anga ba vainqueur. Na lobi kolo ba vainqueur ngozoloba. Na vous comprendre té pour muto pas beti bale soka longi ba obenge vainqueur. Muto pas bundi soka longi netu ba quartier soka longi ba obenga ye vainqueur.
N'évitez pas vainqueur. Aux outils n'en a bon monsieur là. Ba petit balle, ba longi, ba suba senti, ba suba nini, tout ça, ba n'ande habité. Tu vas vainqueur. Ndi sika petit aganga pe na moni. La réponse aux autres. La nzambe, mais pas vainqueur on lobina na pour habiter. Ba longi, mokili. Ça veut dire c'est ça. Ah, au moins ce qu'on dit aux mitu ndenga peka ezale ka pene moi. Ba tu ba otala biso ba omi. Ndenge moko. Banani yango ba vainqueur yango. Oyo balongi mokili on a ndenge nini. Alobi oh kasi na pesa ki on a vaincu na pesa ki. Comme moi j'ai vaincu. Hein? Yeso solo banini comme moi j'ai vaincu. Yé pas ça na mokili alongaki. Abina ngabi ndenge yé pa longaki. Kono longaki nini? Abina longai masumu. On ne sait jamais. Ni au cas prudent, ni au cas pas à tomber mais même à tomber à mon tout, même si ça va dire que l'IA banda a wazolia kagazolia, ya mon amazon qui n'a aucun boulot, donnion nia wa sutuga, même sutuga bambi etc. à Sané, à Kofi. Mais ni au cas prudent. Nyoka sura tamolo moke atomolo to likolo bayaya na fina yo faut ça rapidement o yebite banani basa tout te tourne o yebite banani osala bango na famille o yebite banani basa na quartier yo fandi banani yo basa na balabala yo fandi eza misuba bitumbozo kutana ngo mutu azosala kwasanga na balabala wana mais o yebate apesa ope mbote bitumbozo kutana ngo mbamusu mutu azosala kwasanga kata famille mamusu ko kangamane balopa ko kangamane baba na so bana fils rapide loba mene moko bien amen. De ceci, au nom tout puissant de ceci, reçois, maintenant, allez, reçois, maintenant, au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, reçois ta délivrance, maintenant, quitte ton nom de Jésus. Quitte ton nom de Jésus, allez reçois, le Dieu de la Bible, le Dieu de la délivrance, quitte maintenant, ô éternel Dieu, délivre ma soeur, au nom tout puissant de Jésus, 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 au second de bébé, reçois, au nom tout puissant de Jésus, 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 au sanda baba, au second de bébé, au rekondo bobo, maintenant, au nom puissant de Jésus, fire. Laisse, quitte son corps, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, toi le Spirit, au nom de Dieu de la vie, au nom de Jésus, tu dois guider, tu dois libérer, tu dois guider, tu dois libérer, tu dois guider, tu dois libérer. Donc nous avons ici bango place na bango et pas wapi na bokonti ya nzambe na royaume ya nzambe bongo ici na ngaba vainqueur o balongi masumu ozolanda balongi mabe ozolanda nga balongi mabe ya moni nzamba pesanga mokumba wana ya ko préparer ba vainqueur yeso roya na royaume zo ba plus sur terre
On est un sujet mususu to lukasu juto meka koko en profondeur mingi to eli wana te parce que surtout to kota na masumu yango to kota na balong yango to ke musika makasi. Pasteur Blanchard est marié. On est symbole. Oui, je suis marié. Est-ce que moi ma jeune pasteur est belé ba célibataire ba on nous quoi dans l'église. Ça bon hôtel. Ah bon? Quand on a cité des vainqueurs c'est différent. On nous casse tout ba jeune fille ma classe. Ah bon? Ah bon Yo longi nango déjà. Tout d'abord que surtout nous suis marié, naza tata ya bana mibale. Longa na omaka. Voilà, moi c'est nanga ombona ye Clarisse Wane que j'aime bien, nalinga ke mingi ma femme. Oh là, nalinga ke makasi nzama pesanga ye na sepela ande na ye. Hein? Bana nanga mibale ya liboso winner ndiedi ya mibale Angel ndiedi. Comment vous avez marié ou vivre na ba jeune fille na katia église na yo? Est-ce que ça la remonte moi jalousie na moi sinayo par rapport au ministère Nzamba Pesi? Par rapport au ministère Nzamba Pesi ngai soki moi jalousie. Moi jalousie au moins aux un serment boye na bureau neti boye bokangi porte bozo solo la maman père mo boye. Ndenge soko to solo la pe na yo na yo. Porte za au fond. Ngape na ramène pas ça. Nakanga pe porte. Et à surveiller bisoto. Bon, au monde avant bokota. Bon monde bana bazali bana. Bato bazawana. Donc avocata pas na balenga na pas bato no monde. Donc porte za au fond no bo ngana. Moi je travaille comme ça. Je travaille en nebo. Donc mon bana bazali bana fo le kana pa bango. Les batindi bino koti donc na travaille en ngala lo. Nengo tuninga na ba jeune fille église qui hein? Parce que na maman na bango. Aza maman na bango. Na évité peut-être mot nenga lobi ba jeune fille mais biso ben on ga jeune c'est ah puis na l'église ba jeune sœur baza bana ya mama baza bana ngai tata za na mama baza pe bana ya mama na zo bango bana mwana relation zotika na tata na mwana et vous bien relation tata na mwana suivre hein? Dans le bélangon karato le bélangon sima tout est na programme église tout moni mercredi chaque mercredi bozana journée à combat bobundaka na bakuluna ou bien bozana batu ba na église bobundana na ba. Ah merci, mercredi chaque mercredi non on a échauffage somo. Exact oui quand de bomoni ba combat ça va makambo nyonso za un peu spirituel nde yango monito ya ka mercredi pour ensemble pour makambo na donc c'est-à-dire vie à mutu eza bitumba yo lo bango te que la vie d'un homme c'est un combat. Non yo mtolo. Non bon yeme monter la vie d'un homme c'est un combat. Peut-être qu'on va apprendre tata batu bayemba. On va apprendre. Oh, oyoka. Combat scondé. Oyoka tata batu bayemba te la vie d'un homme c'est un combat. Bon moya mutu eza bitumba. O bunda skona nani? O tika na yebisa yo. Oyebi eloko zo senga no yeba. Tant aux autres bitumba par rapport ba diversaire oyoza na bango. Ba diversaire on a nini? Kamona banda on a ba. Non permettez. Ba diversaire on a nini bazo sala pa ina ko combattre yo. Ne moni sika mongo bitumba bimeli. Oui. Ba diversaire ba osani ba combattre yo ti. Ba bundisa yo. Eloko zo senga no yeba majona. So moni ata yo ndemo za wana. Te ko se trompete. Bando botamati okomele no. Soki o lobby omeka kosala o calculer nombre boni ya bato yo sana bango balingaka yo ozui nombre wana to ozui bato wana nyonso tie bango na balance ozui pe nombre bato nyonso balingaka yo te otie na balance okoya komona ke o balingaka ko ba moke o balingaka te ba ebele kobosa na eloko wana te na vie. Ah oui. Donc il y a un bon moyen pourtant on monte déjà et zo la que o balinga rote basé belé de zo la que ça peut yo bundisa mingi on a pasteur o balinga ka yo baza muke eliko ba o pe balukela ko pe bolamu
ba muke. Obalinga yoza la bien na vie, ba muke. Obalinga yoza na kimia, ba muke. Obalinga yo bonga, ba muke. Mais obalinga yo bonga te. Yo za la bien te na vie, yo nyoka na vie, yo bela. O bala yoza na kimia te, aussi maraba bongo te, vie no zonga kasima, ni baze belé. Alors mutu que vinanga ça na bitumba. Donc il faut na longa ngo oh il faut y battre dans solo bitumba ça bitumba en soto te et ça bitumba ya molimo et na bato belé ne yo mona ozota moi mais balinga raté yo au côté au fifa bana poso kufa lelo lo musika misusu bana famille kana famille ne ozaona na famille na ko katsate ba nyusu balinga ngo et ça bato su ba combattre bana ka famille et oh oui, attendez quoi sur la nanga il faut y bango. Et un bateau mususu babundisa raye. Bazali banda ya famille même musu bana kata famille. Donc c'est-à-dire mutu bateau balinga kayo ba muke. Nde yango moni Bible solo baboye. Aïe aïe. Oh te ndeko solo nanga la nanga bien. Na yo mama journaliste la nanga bien. Bible solo baboye. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il y a eu que personne on attend moi ça n'était te troubler ngai. Na lobi comment nzamba ko pesa ngai exemple nyoka. O kaka Bible solo ba que le serpent balobi nyoka azania mama be ko le kabania manyo nyos. Balobi azania mama be ko le Bible mte solo ba on a jeunesse babi nyoka azania mama be ko le kabania manyos. Mais nzamba zoti azo se servir na nyoka. Azo pesa biso exemple na nani ya nyoka lobi que soyez prudents comme les serpents et simple comme les colombes. Il y a eu ça dans des têtes oubliées, mais maintenant il Bible bien, na continue à prier, na ko pesa nzambe raison. Pour na nini to sala lokola bidan lokola nyoka, il y a faux à la pridan. Batu balinga ko ba muke na vie. O balinga ko te ba ebele, ko sala était et mutu. En réalité vrai mutu à la libanda te. Vrai mutu ana kati. Oh, il y a vrai mutu à na kati. Mutu za libanda te mutu anakati obike mutu akoza azo sekisa yo mutu azo sekiso boye mutu akoza azo sekisa yo mais akena mpandi ateli poison quand mutu asekiso libanda ne bo azo sekiso ndini na sepela kana vraiment zala na yo nini mais tango azwi biloko tango azo tia poison sikoki mutu akati siko azo linga te ko sentir yo azo linga te yo vivre ozo combattre yo ate poison tango azo opeso pe loka ngo katate akotelisa ki muto yo ya kati akotelisa muto ya libanda nelinga ko moi gâteau yo lia vraiment tout ça vraiment mon nelinga ko mingi mozui gâteau lié mais nzo ane muto ya kati sabomi muto en réalité ça libanda te muto na kati ate yango moni ezo senga muto faza la prudence na fille tenga na pesi nzambe raison ata yo muto zo la nanga faza la prudence na famille. Oui, parmi bateau pe bana kata famille ko kata te bateau so balinga yo. Et na bateau bazo bundiso, eza na bateau balinga yo kufa lelo lo musika. Et na bateau bazo détruire vina yo, eza na bateau bazo détruire santé, eza na bateau détruire bomengo na yo, balinga ko te yo bala, balinga te yo sala, balinga to zana bambong. Ba pe na kata famille baza libanda pe baza nzamba solo ba que soyez prudents comme les serpents. Ya yebi nyoka za prudent. Nyoka za prudent oleka yo mutu ya nzamba pesi biso alobi na biso to za lokola nyoka nzamba yebi pona nini nzamba asala erete ko pesa biso exemple ke to za lokola nyoka asala erete obi pona tunanga na ebisa yo ozana malu. Merci maman journaliste soko tali nyoka za soka zo tambola nyoka ko mando tambola te banda awa atambola exemple 10 mètres mutune zagana c'est jamais nyoka la poussa ni momuka to mo mutuli kono a poussa ni momuka to mo mutuli kono obi nyoka lo baganini on sait jamais bato balinganga ba muke o balinganga te bazé belé on se comprend nyoka tambola lokola memete meme ngomona ke na okwe na libulu meme babomake na facilité poani yeso nsi abandi golia mutuka na se ana pidante ka mutu na se ya ko sutuka babamba ya ko to toi surtout avec quoi na libulu mais nyoka te nyoka soit tamu mukato mo mutu likolo atali on sait jamais ngabalinga ngate on se comprend pourquoi ko leka on a batu ba uganga peut-être mais nyoka leka problème donc mutu fouye ba ko sa combattre batu balinga ko baza mingi te faut ça la prudent na vie faut ça la prudent faut ko yeba na so vivre na nani mutu zo vivre ne yo so mone libanda mekati
pour mutu azali banda te mutu ala nakati véritable mutu anakati yaya yoso tala omoni atani loke po ke ofina mutu na moya roza no boy tao seka no solo yana ya dino pesika mo mena butu imta ya fini yo o comprendre mutu ali banda te mutu anakati omoni ata suko to vivre na ba camarade il faut être prudent et l'autre type on a camarade je t'aime bien bon na butu te ata yaya nga suna comme niveau na lobaka obi faut la prudent na mutu nyos sauf l'ordre ata mwasi ata mwasi ngata mwasi na yebi na za prudent ata bana te ba yebi bon na yo kate mwana mo ale tata na ye. Merci beaucoup Fos à la prudence. Babi kotambo na prudence, cause à la prudence. Tokolanda ba activité et belé pasteur Blanchard a réalisé à la église naé et puis on se retrouve juste après ça. Nzoto na yo nalobi na molimo wana sikoyo lefo tika nzoto na yo yoka ngai soki nalobi yokokanga Jésus soki nalobi te okokanga susu Jésus soki nalobi trois yokokanga Jésus viens me délivrer. Sanda baba, rende belo sikondo bobobo, renda balasi, renda balasoko kokondo belo si, rekende belo sanda baba, kende belo sa, 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 maintenant, 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 molimo a perdre. Nengo kote la vie na ye nengo bima. Yo molimo père. Bima. 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 Au nom de au sang de bébé.
Azanta balayote. Ato salini. Les lozo biba. Les lozo tikaye. Les lozo tikaye. Au nom de Jésus. Sanda Baba. Bekendebele. Sanda Baba. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la délivrance. Descends. 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 Chakou, babi faut à prudent, hein. Le quoi nyo kanga kutu na comme nanga prudente. Donc faut banga banga tambo li otali parce que éviter wana nani osa olinga sala mabe nani olinga bomba nani olinga asuki sa vie nani olinga te yo évoluer. Donc il faut un mot vandi vise longo nde balobara toujours. Parce que tout le monde vendredi journée à prophétie. Pour nous besoin de combat prophète Tom parce qu'on va pasteur Blanche. Prophète Blanche à PC. Non. Prophétie des jours doit aux abissako. Bon, normalement, ils ont joué la prophétie. Moni misala comme il peut ça kolobana comme un prophète. Non. Archi prophète. C'est naza pasteur. Archi de la nation. Non ka pasteur. C'est naza pasteur pour nous amabenga na ministère pastoral. Prophétie ngoya kana batu nyonso bien boza batu mino bopona déjà pour na prophétiser. Te ata yo so lindo prophétiser pour là. Au l'occasion de rien prophétie. Kasi ka bwemba mo une église assemblée prophétie. Ote soki lika moko eza na kati na yo esengeli toloba. On nzamba yebisi biso eza na kati na otolobi. So eza na moto to loba te to konfoncer na no. Suka pas foutu prophétie comme bon biso faut tout na ata 2 ou 3 personnes ou bien ata 10. Mais l'église ba oyebiso que to senga elote. Même beaucoup t'en as pasteur Blanche. Biso to koti to spécimen te même souvent dit musu pas côté audience somba fiche. Somba fiche $50. Elote moni ngona bazana no belé kutu pour il faut pas kota. Bino moni bokati boni. Donc c'est-à-dire basé belé et l'eau comme côté. Putain et belangwana eza moi poudre te ka nzambe kaka. Témoignage. Bible au fur et à mesure bande comme ma bato malade bato ba problème et pas ina Yesu bandaki ko bika et renommé on va dire renommé tant renommé on est OK hein ni a momoni bato belo zo mona on ça me tellement zo bikisa zo botisa bato azo délivrer bato azo pambola. Vous délivrez pas de ça non kirdan pour vous délivrer. C'est délivrance bien raka muta kwene ka bando sanda ne ba sanda ba PC ba mi selekete pas le ba sanda. Yo mon muta sonde mu PC na mu selekete. Te mu ne ba sanda. Muta sande PCT muta sande pe mu selekete. Mais n'empêche que na temps de délivrance muta sanda. Muta ko iko sanda ne toujours ba il y a des choses spirituelles. Hein? Donc et quand appelle un moto sous lia biloko moko ba laisser biloko moko ya bien te na temps de délivrance ça me pas qu'on permettre pe bimi nango c'est pas nini on se comprend hein mais na lobeli na makamo so ba mi selekete te ba banki so ba nini tout ça non pas ça mais quand ça la pe moto pe na temps de délivrance encore une peu ça. Église cité de vainqueur Zakar Nanjili na commune Kayanjili bien ça na Congo Mobimba. Merci beaucoup. Église cité de vainqueur eza en Nanjili, eza na Ntele, eza na Kimbantike, de na Kimbantike na Kianza na Avenue Kianza, ezali na Ntele, toza na Kinsala 1, na Kinsala 2, na Kinsala 3. Tous appels sous un village moko na Kingana, bon bien que na kena village na province, na province ba Congo na Kingana, so peut to longwe na Congo. Na kekamba la moko na Angola pe e bandi na mabord. Pasteur Gazé matin. E bandi na mabord donc pour bientôt na outi Angola. Na outi Angola pas mon ami donc on a peut to luto préparer ba vainqueur. Angola donc ils ont le monde entier vision.
Maman, nzambe Yesu apesa mukumba koya kozwa balongi. Ozomona mukumba na zana yango. Donc c'est-à-dire atana ba France, na ba Belgique, en fait tout baka na Europe, faut balongi baza. Tu vois ça? Makoki comme des osala biso peut-être mobolo mukumba eza makasi mais makoki banani ba soutenir makama malamu za pas. Ba plein wana ba soutenir. Hein? Ba plein ozo ça. Ti libanda ngala mona ki pasteur, secret. Ba prière. Secret ça va prier nani ba obika, ba zo pambolama. Yo ko me ba na mangenge. Bon. Comme si ba ko molo ba opozwa vie faut que mangenge. À vrai dire sur na kosi ma benza ma condamné na sur na kosi. Non na kena mangenge ete. Non na kena mangenge ete. Lo peut-être ngombo to banoke koto banobe ngo Getsemani ya Gilles Basseri to kena pe bangomba lokola ya Lusisila. Ba campus au moins ça mais mangenge en tout cas na nema bete na na kenda te. Mangenge na kenda te. Et ba kenda kuna o considérable. Ah, il y a un boy polémique côté on a. Ba to ngenge. Oba kenaka ba okenaka bon nga nona ke ya ngote nona kete me mamususu su nzambe asungi na banu musala nzambe lelo te. Déjà combien de temps? Il y a faut ça calcul depuis 92 bani ko sala nzambe donc ça lelo te mais nona kenda ngote na mona nga na musika mais mukopena uzwa conviction na kende na okena peut-être ba oba kena kuna ça m'a bêté na boité hein mais nga na zolo bela makamunga zolo bela wa c'est-à-dire bato belo no monaka donc eza kaka ba renommé hein o nzamba zo sala ya omoni bato bazoya nengo lobi bato belo na soki ni tout ça moi lo mo biso za en église loba yo moko pesa osu musala nzamba to senga te $100, $50. Tuna bato nyonso église ba oyebisa yo to senga te na ndenge wana biso to senga te mais so yo participer na église total so pasteur Blanchard senga te nana za $100 a soutenir yaka so les ayi pona ndenge wana problème to za nango ya lupango mo lupango futela na binoka to futela nde to aboku te zotekama to luka mbongo pona osomba yango mbongo ezate ozomona surtout za bato ko senga $50 $100 eza facile poto sala ngomelokola boto kokara pété bon na kokara pété na kokara te ngana zelanga mutu ningo zo ka mo nzamba toucher omoni ki o soutenir musala ya nzambe o soutenir mais pose na ngana senga ne église awa munga na ne amuna église awa na loba pété o futila nganda o saka fufu na ndako si ba mo ka ba se nga soki yo sepeli omoni ki na sunga musala ya nzambe to na sunga musala na nzambe o sali yango mais ponga osela ngaso zenga na senga ti yeso ya osela o puta mona tena senga yo. Comme on dit toujours des bonnes choses ne dire pas. Pasteur sur ngolo ba un mot ya soukate mais ya souka par rapport émission ya lelo. Okolo bani na ba opambola ba na nonyo so ba Orlando ya cité des vainqueurs ya Angola ngolo be uto fonga masika. Merci beaucoup wana kozanga te ya donc ce qui na ngolo ba mo ya souka ça que nazo bengisa bandeko na chaque mercredi ba prière to sala nango ya combat spirituel et délivrance hein pe jeudi ezalaka ba prière to salaka toujours ya ba délivrance ba ni ezalaka jeudi et dimanche ezalaka culte d'adoration et de déclaration hein pour bien préparer la semaine. Vous comprenez hein? Pour préparer semaine à malamu de yango ba prière to za yango dimanche tout ça na bengisi de quoi sur la ngai oya na bengisi yo ya ka mercredi na ba prière ya combat de délivrance bato belé donc na biso ba témoignage ça on nzamba o sala loboko na ye moko mutezo sala nyonso wana pona lokumu na ye jeudi pe ndenge moko pe na dimanche na pesipe bana nyonso ya Angola mbote bana nyonso ya Angola mbote
bana ya Bairo Samba, ya Benfica, ya Petrongol, ya Mabore. Bosaka rebele, Babairo, Babairo, c'est bien sûr, mais notanga sikoyo, moi été bon na PCP, bana ya Lubango nyonso pona utaiti na Lubango, bana Lubango nyonso ba pasteur, ya Lubango na pesi nombote mingi ba pasteur Moïse ba pasteur Emmanuel donc na pesi ba nombote mingi na Luanda, na ebite na kanga, ba pasteur ba zebe na Luanda, ba Thiago ba Ruben, ba pasteur Jérémie, ba ate baza tel mebele moyena na poto na pesi binombote mingi na ganti boyoki ne kamwa vente parcelle bote la bino mo lupango bato ebele boy na otoke na bango wapi lupango nino toke ne bandi mabiso na bato ebele boy lupango tozo grâce po izaka inhabité bato bazalaka te ezaka na ndako te nini te alors sikoyo ba moyenge bateka lupango ba bazoteka lupango na bango ozomona alors tozo lukane mbongo kosombela nzambe esika nzamba zo adresse assure donc bino tozola na to bozana poto yo pe mutola ninga so nzamba sungi yo et au soutenir musalo soutenir ngo et ko sa malam mingi vraiment na ko pesa yo numéro nanga et ko sa malam mingi so ko benga numéro nanga ezali otiena no code ya mboka na biso ezalaka 00243 otie 9 98 75 41 22 na bandeli 9 98 75 41 22 9 98 75 41 22 adresse à église na Kanza numéro 60 na quartier 13 na Njili. Référence est ça, maître croquet. Oibimiti na s'intéresse direction wana. Oibimiti na s'intéresse direction wana. Il y a maître croquet wana, il y a côté Saint-Martin et tout ça. Donc, il y a vraiment nzambe asunga yo pe muto mono sana ba problème, c'est un peu spirituel. Et so senga na yo benga tout ça la rabande ko bazana na poto pe ba prière, il y a pas problème à document, il y a problème à musoté, moi na problème à sorcellerie, tout ça na ba prière ou bien mamso zo connaître ba combat na musala zo se retrouver te nini ou bien mamso ba malade benga to musala nzamba bengeli biso ngwa. Bato nyoso moni belé wana eza suite ba témoignage donc voilà nzambe azwa lokumu na sepeli mingi. Merci à toi qui m'a suivi. Merci à Simon Laouma, c'est lui qui nous suit tout le temps. Blanchard, pasteur Blanchard était avec nous à travers cette interview d'aujourd'hui. Restez toujours branchés sur notre site qui est www.ehp Media. J'ai dit merci à Ponce Moko qui a tenu la caméra. Merci à toi, à notre réalisateur Nathan Londé. Merci de la confiance qu'il offre toujours à ses journalistes. Lui, il s'appelle Edo Amani. Ramani Kota, c'est toi, quoi. Ah, merci à toi. Et bonne suite des programmes sur www.ehpmedia.com.